nazo remercier nanu chef de l'État, en plus na remercier nanu chef de la ville, état que gouverneur yende a opposé Pierre Oyo Potosala basala les lignes Oyo ya elengesa tina ba espace il y a 6 km. Tozane Sengo, population nyonso ya funa précisément makala bumbu parce que elengesa et kaboli makala na bumbu ngiri kalamu. Donc eloko zo salama nakanisi ba mususu bazo ko ya déjà émotion do bazo ndimati mais donc président Félix Vanano Benado Vanano Béton Oumela comment la bande de OVD Moussala Bato Sala bon, comment la bande de Moussala Bato Sala est possible à nous en donner au moins des messages. Merci beaucoup, maman. Ah, tout ça possible. Ok, comment la bande de Bassali Moussala pour tirer Bakanivo? Comment on est bien, mais le vocal a toujours coïncidé, Baya, Papier, Balo, Nakata terrassé. Bon, parfois, pour les mauvais dans ma case, parce que nous sommes terrassé. Donc, ils ont pas de ça là, la piste aussi, ça a été collé. Quand on a guidé à Banda, ça fait déjà combien de jours? Bon, ça fait déjà 3 jours. Ouais. Mais il faut qu'à Baya Balouma, là, on peut ça, bien pour la banque. Si on est jusqu'au bout de 5 ans, on a beaucoup bakondambo baata biso senga na bango baza na suivi makasi mpona bango na bato basala biso misala tokoyi te longa bapesi bango basala misala biso mpe tosepeli mais toyaka na besoin ya suivi soki basali bakei apres bango susu baye kotala ke misala eza bien ou bien eza mabe yango kaka tosengi na bakondambo. Merci beaucoup. Kote ya boisanga oyo ngai mokola molila biso makambo Yesu asala elekelanga moto akosala jamais. Ah, mosungi malamu eza yo lelo totatoli kalite nini opolelanga soki mawa te tongolula yo oselektiona ngai parmi bavainqueur yango nabangaka te. Mosungi malamu mosungi nangaza na boko akosaka te soki alaki sukasuka sukasuka se kokokisamba na bomo inonga mosungi malamu mosungi nangaza na boko akosaka te soki alaki sukasuka se kokokisamba na bomo inonga. Ah, pour ce matin, nous allons élégir ça croisement étalé
le destin makala. Ok, comment on a ndenge bandeko bazo sala makadam awa bino professeur koto ngone ngondeni. Ese ngona biso eza makasi tandis que tosali toumeli makasi na pasi ya nzela ya makala toumeli makasi. Donc eza na bakoko na bakokololo na biso oyo bakufa batikala komona ata makadam na nzela oyo te. Mais tosi temps mpe moment moko kitoko oyo mokonzi ya mboka atindeli biso gouverneur de la ville asalela biso nzela oyo elengesa. Esengo na biso eza makasi longonia na papa Gentini Ngobila aumela po azosalela biso makadam nzela oyo ekofacilite mutu nyonso tuti akende bakongo wapi dans nzela oyo ekofacilite mutu nyonso yango totombeli manda na ye malamu donc a continuer na misala na ye. Merci beaucoup. Merci. Sala e makambo sala elekelanga moto kusala jamais moto angolanye moto mokonde aboyisaka oyo bamongo na molina miso makambo sala e makambo sala elekelanga moto kusala jamais ata nazaki leloyo nayebi na kozwa awa précisément toza toza na elengesa donc nzela oyo banda aveni Kasavubu ti baipasi na mongo afula. comment nango ndenge bandeko ya adi construction bazosala mosala impression komona yango ndeni. Bon, en tout cas eloko eboso na tokosepela parce que nzela oyo eza route moko secondaire donc komona yango na sepeli fort parce que nzela oyo toyokaka kaka ke oyo bakosalaka kobanda par exemple mobutu na 32 ans na ye elekaka boye kobanda mpe rais batan nyonso asalaki ezakaka esalemi kaka boye kaka peine faci aye faci beton donc beton notandoko yango ma okasaka silogama tomoni ma eza ya solo parce que kosala nzela oyo tosatanda te tolota te donc toyokela biso bien que première pierre esalamaki pas gouverneur maintenant tomonimaka ese réalisé en tout cas bacoup de chapeau donc tobois kelema mokoka kozwa donc nzambe masungi donc kele émotion komesala siko nini okosenga na bakonzi ya mboka basala nini mpona bon surtout eloko nakosenga bakonzi ya mboka mingimingi tomonaka banzela mosusu omona ebandi omona esuki nango bato bakimi na mbongo mais surtout vraiment na ndenge toyokaki vraiment ke nzela oyo ekosala plus au moins mbote. Ah, précisément toza wapi? Bon, awa toza na makala ngunza na wabelo etage wabelo awa. Ok, comment na bakonzi ya mboka bataka bamia epia kuna eloko oyo tomoni biso ekomo osalama sentime eza nini ya komona nde misala esalama boye? En tout cas toza na esengo mingi na makala awa na initiative oyo ebanda kala nazo remercier nanu chef de l'État en plus na remercier nanu chef de la ville état que gouverneur yende ay opposé Pierre oyo photo sala basala ligne oyo ya elengesa tina ba espace ya 6 km toza na esengo population nyonso ya funga précisément makala bumbu parce que elengesa ekaboli makala na bumbu ngiringiri kalamu do eloko zo salama nakanisi ba mususu bazo koya déjà émotion do bazo ndimati mais esengo lekeli ba de sengi initiative en tout cas toza makasi toza esengo makasi nisiko bokolo baba konza mboka o bata nyonso ba continuer eloko yo bisoso moninga na telemi awa nazo veiller étant que peuple congolais nazali kolo ya batu nyonso simei ba mate pa wete kamate
bakonzi oyo nyonso bazosala mbongo oyo ezopesama mpo na entretien esengeli chef de l'état atinda baservice ya renseignement balandela mosala oyo ezosalama azalaka na confiance te. La confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut contrôler na ba société place mbongo ekei ekomi bato bazosala bazwi mbongo na bango poso bazwi te bakoyiba eloko na senge pa chef de l'état atinda ba service secret baya okontrole esika oyo. Merci beaucoup. Pe na félicité PDG adi constitution a veillé toujours na ba gens na ye pour la moni baza na volonté mais force baza nango na pokwa lukela bango pe ata ba ibuka pe ba melaka na compte ya société pour bazaka makasi ko la mo. Merci. J'ai dit je vais. Merci. Mbote papa. Tozala route lengesa la commune Makala, tozala ngambo ya Ngirigiri na Bumbu, ngambo ya Makala, onde route lengesa ti ekia fenika safubu, le matibu e matiba ipasi ti na monga fula ko. OK, comment na lelo initiative salami ba kontu ki biso mawa ba yo tiela bino donc le ngola ba seta wa. Comment on dit? Bon, eza plaisir à mona danki ezolo ngola salité la ba terrasse makambo ebele de main. Eza bien, souci na biso nde ezala penza ba tiela biso nde penza nzela ndenge initiative bandi boye. Ba continuer à tina suka penza tozalaka na goudron. Poso tozala presse oza nzela kaboli isasa en deux parties tina victoire ti kuna na boulevard du 30 juin. Alors repesa ka biso passe total bela nzela kitoko boye ezala ka bandi kaneti salto nyonso. Et uti na terrasse. Sans payer ba konti batia biso misu te ndebe bato bazokufa kaka po salto elekaki makasi na carnivore. Mais la sepel penza nde balongola no salite oyo toyebi te soki baotiela biso nzela ezala bien soki yosuka kaka boye en tout cas ezalaka pasi kaka mais batiela biso nde nzela. Merci beaucoup. Merci. Oui, ça, bientôt, tout le temps, on a TV. Il a fait un mot bon. Leader. Comment on a le lot? Ça va nous ça ma population à côté au bon on est côté. Papa population à côté au bas du projet à Rosepela. Dans Rosepela, ça signé ça et ça. Qu'est-ce que ça fait la population na baraka ata ba 42 ans. Et là au ça matin, ba toi ko ya mo ba yebi président. Ba yebi amo ata mu piété. Mais lelo ba mona ba mu président ndenge président zo ba na osala. Président Félix. Donc, président Félix, Banano Benadon, Banano Béton. Mais la mission de la Paolo Baté, mais la béton. Ah, mais là, professeur de la Mokaco. Mais il y a des gens à Makala, donc on voit des pédages à Abudabatou, mais la présidente. Mais la présidente, mon ex-wana, ça la deuxième madame, ça la 5 mandats. Yo, ça la 5 bisous de Barcelone, bisous à Makala, parce que 5 mandats. Et papa, mais bisous de 42 ans, on a ici à 42 ans au Sala. Il y a pouvoir. Pour ça, il y a bisous de Makala. Je vais même faire ici à Alibina. Yes, ça va bien. Yes.
Alibina. Yes, ça va bien. Alibina. Yes, ça va bien.